sango ya Congo. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Edino, image. Ouais. Edino image. Panza sango ya Congo. Sango ya Congo ekenda. Etambola. Mokili mobimba. Bayeba nini ekoleka na mboko yo Congo. Ah ouais? Mon Paris Space, y'a Patrick Marois-Vengi. Mon Paris Space, y'a Marois-Vengi. Bonjour, Bissanini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te. Global Express, c'est Patrick Marois-Vengi, Rue Lion numéro 25, baby agence ya grave, agence ya munene. Oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa, ba koli na biso na Angola, ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Marois-Vengi, balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pona kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Marois-Vengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Marois-Vengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Marois-Vengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so bo yete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rue Lion numéro 25 umela
baby yo aikufi yo babi grave c'est chaud eza ya koyinda umela soki oye na agence oyo te veut dire oumela te. Global Express c'est Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 balobi agence ya grave agence ya monene oyo tozo kotinda bakoli na biso na Kinshasa bakoli na biso na Angola bakoli na biso na Brazza po kolino ekoma kitoko il faut leka na Rue Lion numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express suka l'agence oyo soko oye te veut dire oumela te mpo na kati agence oyo toza na baservice ebele okotinda bacarton okotinda bilamba epuis tozali na service moko ofuti mbongo moto aza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo moto akufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko olingo oumela foya na Rue Lion numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi suka l'agence ba mama Paris bana bela bafungole biso eloko kitoko vraiment mango iumela atina biloko ne kaka awa po biloko ne koma kitoko na bakini po ngava ba carton ekenda kaka awa ba bilia ndamu tina ndamu vraiment mango ya liaka ndamu tina ndamu so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rue Lion numéro 25 bala poto boya bo umela so boyi ete fedi bo umela te ay baby yo ay kufi yo mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et sika obunga te Rue Lion numéro 25 umela no image banza sango ya Congo edino image edino image ouais edino image panza sango ya Congo ekenda etambola mokili mobimba bayeba nini ekoleka na mboka oyo Congo